nyonso to fongoli na ngamba primature pour la rotase ndenge première ministre Judith Suminwa akomaki na Tokyo kuna na Japon mokolo ya lundi 18 août et pa yuapi azako représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Nathalie Kaila Kapenda héritier Mapinimba. Qu'est-ce que nous va détailler? Premier ministre Judith Suminwa ye akomaki lundi 18 août 2025 na Tokyo kuna na Japon et pa wapi azali ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 9e conférence internationale ya Tokyo pour le développement ya Afrique TICAD 9. Événement ya makasi oyo ezali prévu du 20 au 22 août na Yokohama kuna ekosangisa bongo ba chef d'État africain pe lisusu ba partenaires internationaux autour ya priorité ya développement ya continent. Au-delà de l'importance politique et économique na yango, beaucoup tani oyo ezali ko constituer opportunité moko culturelle ya RDC pe ya Japon, deux nations bazali riches na identité pe na tradition, bakoki ko s'inspirer mutuellement pour na ko renforcer dynamique ya développement. Japon ezali répété propriété ya ba ville, fruit ya organisation rigoureuse pe ya éducation civique moko approfondie. Boye expérience oyo ezali kotalisa ndenge nini discipline collective et koki komema ba espace public pe ko améliorer qualité de vie. RDC oyo azali ko mener déjà ba initiative ebele pour na ko améliorer salubrité na ba grande ville, akoki ko s'enrichir na ba effort oyo ko s'inspiraka na ba méthode mosusu ya Japon, mingi ya responsabilisation citoyenne pe ya valorisation et éducation civique. Oyo démarche et kouya pour renforcer mobilisation oyo ezali déjà engagé na ba autorité locale pe ba communauté congolaise. Na Japon formation ya ba citoyens ezali ko se limiter kaka te na acquisition ya ba connaissances académiques kasi ezali ko sangisa discipline, civisme, respect et intérêt général. Approche oyo ezali ko contribuer na cohésion nationale pe na performance collective. Na RDC programme d'action ya gouvernement ezali kotalisa éducation moko ba pilier essentiel pe ya transformation sociale. Loko na Japon ezali kokotisa volet orienté vers la citoyenneté et la responsabilité civique. Mise en œuvre oyo effective et koki ko consolider ba base oyo ezali déjà na système éducatif pe ko former ba génération oyo ezali prête pour na kotombo la défi à développement. Japon a s'imposé la puissance technologique grâce à un système éducatif solide pe na investissement conséquent na recherche et innovation. Oui, RDC a na ba richesse naturelle ya ndenge na ndenge pe na ba potentialité humaine akoki pe ko renforcer système éducatif pe scientifique na ye. Ba partenariat oyo ba université japonaise pe ba échange académique et koki ko tombo la dynamique na bango pe ko encourager innovation pe ko tombo la esprit entrepreneurial ya ba jeunes congolais mingi na sens ya vision ya gouvernement Suminwa. Participation ya premier ministre Judith Suminwa na TICAD 9 ezali ko dépasser cadre ya ba discussion économique na ngambo mosusu ezali ko fungola nzela na coopération culturelle pe éducative oyo mboka nyonso akozwa epai ya moninga. Japon na nzela ya culture moko ya rigueur pe ya système éducatif na ye akopesa ba source inspiration na RDC pona ye akotsa na avant créativité, résilience pe valeur communautaire ensemble ba deux nations bakoki kotonga partenariat moko ya malunga oyo ezali basé na apprentissage mutuel pe respect ya ba identité propre pona mboka na mboka. Deuxième visite ya premier ministre congolaise kuna na Japon na cadre ya TICAD 9 ezali kotalisa ouverture vers échange moko ya malunga et ko s'inspirer na ba réussite japonaise pe ko valoriser ba tout culturel pe humain nyonso ya RDC pour contribuer ko poser ba jalon ya développement équilibré, inclusif pe durable. Ministre ya ITP John Banda azalaki na mosala makasi mokolo ya lundi 18 août na cabinet na ye ya mosala epai wapi ayambaki ba délégation ya ndenge na ndenge. Christian Kengebeni apesi no ba détail. Ba travaux ya construction ya aéroport ya Loja pe route nationale numéro 7 misala nango eza kokende penza malembe. Pourtant ba des ouvrages oyo ezo faciliter mobilité ya population pe ba transaction commerciale yango ezalaki tina ete député national Lambert Mende koya ko solliciter implication ya ministre ya ba infrastructure pe travaux publics John Banda pour na achèvement ya ba travaux oyo. De manière très satisfaisante, l'entrepreneur lui-même a dû préfinancer certaines de ses activités, mais il a déjà reçu un petit
un compte de la part du gouvernement. J'espère que le reste va suivre rapidement. Je ne doute pas qu'avec la vélocité du ministre des ITPR, John Banza, ces paiements vont se faire assez rapidement pour que ce désenclavement de la cuvette centrale qui tourne autour de cet aéroport et de la route nationale numéro 7 se fasse aussi rapidement que possible. Entre-temps, BAC, oyo faciliter circulation ya population na rivière Arumi ezali na panne. Directeur général ya office de route Jano Kikangala pe député national Alou Assani bazo ko plaider pour na réparation ya BAC oyo. Pamba te yango epermetaka na population ya Kisangani ya kokoma na bunya na koleka na banalia. John Banza asukaki wana te ayambaki lisusu évêque Dodo Kamba oyo ayaki pa na ye po na kotalisa ye ndenge azali prêt ya ko accompagner spirituellement durant mandat oyo. Député national Hermione Bolumbe a salaki de son week-end eleki na ba différentes bases na ya mo amba hérité mapinemi Fabrice Lundombi bazaki simasima la compte info lingala. Honorable député national Hermione Bolumbe, mama ya Makasi, mama ya Nguya, mama ya Mayele, kouta na ye fraîchement na ville ya Kisangani na province ya Chopo, epai wapi a lancé campagne ya chirurgie ya ofele, ape makite, akendaki mbala moko, na avenue de l'école, na commune ya Kisenso, epai wapi akendaki kopesa ba don ya ba stylo, ba uniforme, pe ba objet classique mosusu, ba fourniture scolaire oyo, ezalaki geste moko ya malonga, pona kosunga ba parents ba yeba na kozongisa bana bango kilasi na ndenge ya malamu. Na sima ya kolongwa na commune ya Kisenso, Hermione Bolumbe akendaki directement na quartier de Bonhomme na commune ya Matete epai wapi apozaki lisusu même geste ayaki na fourniture scolaire ya ndenge na ndenge pona kosunga population bavandi na commune ya Matete mingi penza na quartier de Bonhomme. Mokote ya bosani ke mama Hermione Bolumbe azali ko travailler selon vision en chef de l'État, le peuple d'abord. Mokolo ya dimanche 17 août 2025, meilleur élu ya ville ya Kinshasa akendaki pe na commune ya Ngaba na église Christ en vie epai wapi asambelaki elongo na ba fidèle ya église oyo. Kuna pe ayaki na ba carton ya ba cahier, ba stylo, ba uniforme pe ba fourniture scolaire mosusu epesamaki epai ya pasteur ya église Christ en vie pona kosunga bana ya commune ya Ngaba ba yeba na kozonga kilasi na ndenge ya malamu. En plus lelo azongi lisusu pona kopambola bana na rentrée scolaire oyo bazangaka ete bigte. En tout cas nous sommes très heureux et très reconnaissants. Il y a acte à Sali pour la église Lelo. Awa na église Christ en vie a pesaki pe enveloppe ya action de grâce pour na kokumisa nkolo na ndenge asungaki ye pour na kozala élu na ville ya Kinshasa mingi penza na circonscription électorale ya Moamba. Na simawana direction ezalaki quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba epai wapi meilleur élu ya ville ya Kinshasa akendaki na paroisse catholique Sainte Bernadette epai wapi a pesaki pe ba fourniture scolaire nyoso kaka pona kosunga bana baye bana kotanga na ndenge ya malonga. Awa na mbule uti koleka tokendeki na Lemba apesi biso ba bassin lelo lisusu abenga biso ayo kopesa biso bakaya atuka esengo makasi po moto oyo bino kozotiela motema soka aza kobosa na bino te bino pe moye kobosa na ye ezate. Après wana ezalaki quartier Mateba kuna na commune ya Ngaba epai wapi akendaki pe ko soutenir ba électeur na ye pendant période oyo ba parents bazali kobongama pour la rentrée scolaire. Hermione Bolumbe mwasi ya Nguya mwasi ya Mayele alobi ezali vraiment devoir na ye. Eloko motivé nga eza se moko na mutu nanga naza na conscience ba mama o naza ko se rappeler encore jour à vote bango so bazaki libanda po ba voter nga et tout, mais comment ko laisser kotika ba population eza reconnaissance naza na bango envers bango. Pour moi o baloba na français c'est une obligation nazonga kana ba vacances parlementaires nanga nyonso depuis na koti parlement non seulement na sola na bango pour que na meka ko bouger makambo kuna, mais aussi lelo oyo tozo sala musala o l'état ebonga ka sala normalement rôle la député za ko pesa bakaete mais to ko sala ni eza situation oyo toza nango na koyi ko kende na fanda te ba nanga bazongi classe na bakaye bato oyo batindinga na zala kuna eza ba nanga te eza ba mama nyonso bo mona bo remarquer partout nazo kende za ka ba mama
bamama po mona ke bango bato bameminga kuna. Et je resterai toujours reconnaissante envers cette population. Député de la République, Hermione Bolumbe a-t-elle s'occupé déception pour la situation sanitaire oyo amonaki na ville ya Kisangani? Hermione Bolumbe azwaki avion na tongo ya lundi 18 août 2025 pour na kozonga na ville ya Kisangani epai wapi Hermione Bolumbe mwasi ya Nguya mwasi ya Mayele azongeli bloc opératoire pour la chirurgie ya ofele oyo azali kosunga population bavandi na ville ya Kisangani. Kongo mobimba bazali kosepela na ba geste oyo ozali kosala ozali kaka moko obengami député de la République. Lancement ya centre de formation professionnelle gratuite PDB. Il y a une nouvelle session ya ONG de Congo de l'Espoir salemaki lundi 18 août na Bokambemi ya président pe initiateur na yango mwana mboka Mao Twene Christian Kiangebeni bazaki kuna na kota ya Fulingala. Lancement ya centre de formation professionnelle gratuite P2B ya nouvelle session ya formation na ONGD Congo de l'Espoir et salemaki kitoko lundi 18 août 2025 na Bokambemi ya président pe initiateur na yango mwana mboka Mao Twene oyo bana nyonso ya Selemba babengaka les responsables bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko na bokomi na ye accueil ezalaki chaleureux epai wapi bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona ko assister na lancement ya formation oyo tomonaki pe ba différents cordons ya ONGD Congo de l'Espoir oyo bazali éparpillé bisika nyonso bango nyonso bazalaki présent mot de circonstance epesamaki epai ya cordon ya ONGD Congo de l'Espoir Jadon Siala pona kotalisa lancement ya milulu oyo tope ya formation oyo bongo na sima Mao Twene initiateur ya ONGD Congo de l'Espoir du les responsables azwaki maloba pona kotalisa ke depuis 2014 ONGD Congo de l'Espoir ezali ko exister nyonso wana formation oyo pe ezana cadre kaka ya kosunga bilenge kaka ya commune ya Selemba ute kasi ya ville ya Kinshasa mobimba moto nyonso alingi aye kola po akoma utile na société atalisi poleleke via moto ezali kaka kaina bikte kasi ezali mingi penza encadrement professionnel ndenge na bamboka misusu tomoni ezali lo développer ezali suite na formation professionnelle na tina wana ndenge bamboka oyo esengeli RDCP elandanda kisana yango na sima ya mot de circonstance ezalaki bongo visite guidée na Bokambemi ya yemoko initiateur Mao Twene elongo na délégation na ye batambolaki na basale nyonso pona kotala ba condition nini bana bakoyekola na ba filière lokola auto-école informatique coupe couture français alphabétisation koyekola kokoma pe kotanga pe lisusu na ba langue kuna toza pe na anglais américain pona kobosa na yango te na sima ya visite guidée boyo kaimoko Mao Twene du le responsable numéro 1 ya ONGD Congo de l'Espoir ndenge alobi kaka nde balobaka lakisanga koloba mbisi ke opesaka ngai poisson mokolo nyonso tomonaki eza malamu mpona ngai to mpona biso nje Congo de l'Espoir to investir sur population na biso e kozwa na bango kobonga na bango koapprendre na bango mpona biso eza fierté tosali yango plusieurs fois na bandeko mosusu oyo bakenda e tomoni fo tokontinue mpe kosala yango na sushi ya mibale ya kozala toujours en 100% na vision ya mokonzi ya mboka oyo alakaki gratuité ya enseignement biso tomonaki ete ka ndenge balobake moto alakisaka nzela bazaka toujours nsima na ye esengelaki mpe to accompagner mokonzi ya mboka na biso na domaine oyo ya gratuité ya enseignement biso toye na plan professionnel toye nango na bamétier tolakisa bato kokoma kotanga epuis koapprendre bango informatique na coupe couture bia ofele asukaki wana te bongo pona bato misusu pe ya bonne volonté oyo bakoki kosunga ONGD Congo de l'Espoir bakosala nini boyoka eyano na bino bapartenaire na bino bandeko bazaka na motema malamu ya kosunga bato ba oyo boza na don ya kokabula esika malamu ya koya koinvestir nde yango na bino baye bo reconnaître ke don ya libéralité ezalaka esika malamu ya koya kosunga yango eza na adresse ya bien
Bosimba pe boyeba ke siège ya ONG de Congo de l'Espoir et pa iwapi ba formation ya kitoko pe ya ofele ezali kopesama ezwami na commune ya Selembao na quartier Cité Verte référence Ari Libulu tout na route de Matadi numéro 30B et pa iwapi bato nyonso balingi koyekola bokende ezali ya ofele. 14e région militaire ya ville ya Kinshasa et longo na commissariat provincial ya la police ville ya Kinshasa basalaki bouclage moko ya makasi na butu ya le 16 pe 17 août na baport ebele oyo ezwami bongo na avenue Poids Lourd na ville ya Kinshasa. Christian Kangebeni Hérité Mapinemba pesi no ba détail. Après première opération, ya bouclage Oyo et Salemaki, Nabutu ya le 30, Kino le 31 juillet 2025, Nabaport Oyo et Zwami, le long ya avenue Poids Lourd, na ville ya Kinshasa, 14e région militaire, accompagné na commissariat provincial ya Kinshasa, Bango Basalaki Toba Organizaki, deuxième phase ya bouclage et Zalaki Bongo, Nabutu ya le 16, Kino le 17 août 2025, Nabaport Oyo Totangi, Lokola Port ya Nzimbi, Mangalou, Jegal, Chinois, Bosekota, pe mama baati nyonso wana na commune ya Limete. Bosimba ke na sema ya bouclage oyo, bilan na yango to bilan ya opération oyo esalike 417 personnes mobimba bazalaki interpellé. Après triage pe identification ya mutu moko na moko, bosimba ke 386 cas mobimba ya bato bango bazalaki relaxé pambate na sema ya kotala tala bango bamonike bazali coupable na eloko te kasi kati na bango 25 personnes de bazalaki identifié lokola ba présumé kuluna bango batindamaki directement na bureau ya PM kuna na 14e région militaire Oyo ezwami na camp lieutenant colonel Kokolo. Lokola na première opération Oyo esalemaki, ba principe ezalaki bongo d'application. Et pa iwapi po na 386 cas mobimba, bazalaki libéré na sima ya kotala tala bango. Mboka na mboka ezaka na nini? Pona kozala baloba un état po ezala mboka. Il faut tozala na nini? Mabele, tozala na population, bino pe tozala nini? Mibeko. Yokani? Population po sala nini? Il faut kotosa mibeko. Soko ke botaba mibeko esali nini? Akansi boyo ke loko wana. Ya liposo port ezali esika nini ya musala yokani ezali tingana mebi na ndako na ngana epsi mwasi na ngana ke musala to na sisi musala kozonga wapi bino bokomisi port esika na bino ya kolala oma ezali esika nini ya musala. Nangambu na ye, commissaire provincial adjoint Oyo Azali Kotala, Makambu Etali administration, commissaire supérieur principal, Numbi Faustin ye Nangambu na ye, a représenté qui personnellement, commissaire provincial Oyo Ezali Bongo, commissaire divisionnaire Kantu Israël, Boyebo Simba ke na parade moko ya kafu Oyo a organisaki na ba circonstance a félicité ki ba élément nyonso Oyo bazali bongo engagé na bouclage Oyo pona mosala ya kitoko pe ya malonga Oyo bango basalaki pe a rappelaki bango ba consigne nyonso Oyo esengeli ezalaka respecté ki no ba kolongola totalement phénomène kuluna na ba port nyonso ya ville ya Kinshasa pe likambo etali braquage na ville ya Kinshasa. Et je vais transmettre ces mots tels qu'il m'a transmis à Watozali la frontière liquide. Et Sengeli à la vigilant. Et vigilant soit na Tokozoango, Tokokokisango, Soki, Tosali un bon mariage avec la population. Il a encore martelé que la population constitue le matelas de renseignement pour l'armée et pour la police. Et raison pour laquelle nous devons tout faire pour améliorer notre comportement. Bosimba pe boyeba ke bouclage Oyo ezali ko viser vraiment
koinstaurer sécurité moko ya makasi na ville ya Kinshasa pe na milie nyonso lokola totangi baport ya ville ya Kinshasa epai wapi bato mabe bazali kosala makambo ya ndenge na ndenge nyonso wana suite na ba multiple plaintes ya population oyo balelaki bongo police nationale congolaise ville ya Kinshasa elongo na ba élément nyonso ya 14e région militaire bazali bongo prêt pour na koéradiquer kuluna oyo ekozala lisusu te mikolo ezali koya na ville ya Kinshasa wana ezali ndai ya belema ya la police ville ya Kinshasa pe ba elema ya FRDC 14e région militaire bakati liboso ya population pe mikonzi na bango. Préfet Louis Kabangu a formé le centre de formation professionnelle technique na 45 jours ya pamba au komi bongo technicien bo sengeli koyeba ke centre munene pe pona autodidacte yango efungami baza ko banda de 17h à 20h kaka awa na itemat istakuna na commune ya Barumbu. Stéphane Skande apesi bino ba détail tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te itemat ndolo na ista bate na disposition na bino centre de formation yaba autodidacte na domaine technique esengeli boyebaki adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile mécanique générale électricité générale électronique industrielle radiotransmission et commutation option ya construction pe ezali na pointe pona ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu alobaki toyebisa bino ke itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo erataka te de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pona bino ntango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona sondage pe ajustage rebobinage installation panneau solaire photovoltaïque mécanique automobile check automobile diagnostic électronique des automobiles installation bâtiment froid vidéosurveillance électronique embarquée ezali ya korate te formation rapide pona 45 jours ya pamba pe 90 jours pona ba jour normal comment utile na société yekola musala adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu to pe obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso soyez les bien koya. Collège prof Aouka et fongoli pe ba porte na yango po na ba inscription ya année scolaire 2025-2026. Mosungi ya ba parents aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yango yo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma le grand baoba oyo alinga kabana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele j'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya nyampoul pe ya gratana kasi enseignement ekuba papa mama yoka kitoko kobanga kitoko ya ba bâtiment oyo ekuba te nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso
kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko. Inscription eza nango ya ofele esi ebandaki deja ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai collège prof Auka ezwami wapi? Yoka bien kanga adresse oyo collège prof Auka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya Le Destin topé na direction ya Souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Auka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience elongo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré, ba salle de classe, ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge moko promoteur John Auka Moma le grand baoba alobi. Sengi kaka na maboti bo ya na 40,000 bona primaire, 45,000 bona maternelle, pe 48,000 bona 7 na 8e. Wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo posa na ebandeli ya année scolaire qui les 30 septembre pour permettre biso to faire fonctionner l'école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate e kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof Auka et longo na ba parents e kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof Auka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof Auka yende mosungi ya bana. Collège prof Auka yende champion. Protiva pesa kutopota qualité qui peut acheter za mkolo to mwana bino se bosengeli komela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéine, vitamine et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi. Protiva pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Toza na communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango. Inspecteur général de la police nationale congolaise, commissaire division nord principal Philémon Patience Mouchidiav, ba famille Mouchidiav pe Kakuji Ligue bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango to moni pe la police nationale congolaise kubakisa communauté ya Grand Katanga liwa ya épouse fille belle sœur tante pe mère honorable Sophie Kakuji Yumba oyo akufaki na butu ya jeudi kokoma vendredi 8 août 2025 kuna na Lubumbashi. Liwaya honorable Sophie Kakuji Yumba, députée nationale élie ya circonscription ya Kabalu na province ya Tanganyika, auta kibongo ba vacances parlementaires na ye. En attendant nzoto ya Mowei Eduma, programme ya matanga ezali boye. Mercredi 20 août 2025 na 19h30 veuillez mortuaire na hall ya Palais du Peuple nde mokolo ya jeudi 21 août 2025 na ngonga ya 9h30 nzoto ya Mowei ekobima na morgue ya hôpital du cinquantenaire epai wapi bakoexpose yango na Palais du Peuple mpona korendre ye bahommage ya suka. 12h20 nzoto ya Mowei bakomima yango na cour d'appel ya Kinshasa
mpona audience solennelle ya kodelie ye serment ya avocat. 13h15 bakotongola nzoto ya mowei na palais ya justice mpona kokende kokunda yango na nécropole. 17h bain de consolation na palais du peuple. En attendant nzoto ya mowei ebima, matanga ezali kosalema na résidence familiale oyo ezwami na numéro 24 na avenue Kitona kuna na commune ya Lemba. Info Lingala mobimba ezokabula mawa na commissaire divisionnaire principal Philemon Patience Mouchidi Yave. Communiqué oyo ezali signé epai ya inspecteur général de la police nationale congolaise. On les parvis de Dieu vivant, qui le soleil le vent, qui nous remplit. eloko nini esilaka te journal ya mpona peuple yango ekomi na suki peuple nazalaki na esengo makasi ya représentele bino yango soki boapresiaki yango mpesa merci na Nathalie Kaela Kapenda oyo azalaki na édition peuple azalaki assisté pa ya Midio Mabasi Perite Kindu na nsima caméra tozalaki na Igor Ntingi montage esimamaki na Christian Kengebeni journal ya mpona peuple ezalaka supervisé pa ya Héritier Mapini Mbandeko botikala malamu au revoir.